bana nzambe ezali awa. Bien-aimé, balinga me bana nzambe. Shalom. Shalom, shalom. Mbote, mbote, mbote. Mbote na bino banso, bota mobimba. Bapona mina wala na nzambe. Mbote na bino, pe mbote na yo, mama, papa, leki ndeko. Mbote na yo. Bozali bongo na 4 na chaîne na bino ya télévision bolingaka Aziza Pembele TV. Aziza Pembele TV. Nano komi membre te, nano s'abonne te, ngonga yangoyo. S'abonner okoma membre. Kakawana, o cliquer, okomi membre. Esenga ke logote, ezali gratuit, ezali ofele. Nde okoma membre poteli lubalankolo ekende liboso. Balinga meba na nzambe ezali ngai bongo, molinga mina bino, prophète Pembele Aziza. Oyo nkolo Yawe na bibele atindaka nga liboso na bino pona kosakola malako na ye, koteya maloba na nzambe nde malako na ye. Balinga meba na nzambe ya liboso, kolo atombeli bino eyenga malamu na mokola lelo, eyenga malamu na ndenge obelemi oleki pe ovandi pe ozolanda mateya. Tikate nkolo nzambe apambola yo na bolingo oyo umela na yango. Eloko eleki liloba ezali te, lobiko pe na makambo nyonso ezali na liloba na nzambe. Boyebi na bomesano yambo tobanda na nyonso tobondelaka, tosengaka mokonzi na biso mayele. Kaka libondeli moko o tobondelaka na yo bondelaka o tobondelaka yango nde ezosala befe na kati na bomoi na yo pe na bomoi ya libota na yo. Tozobondela no elongo maloba mingi te, parce que maloba kondima ezalaka ebele te. Kaka ndambo wana ekosala befe na kati na vie ozo traverse na ba problème eza na kati na yo. Yo mutu oza na hôpital, yo ozobela, yo oza na ba malade, bokufeli, bozwi problème na kati na famille, libota kimi ezali te, misala makambo nyonso oyo biso tolukaka ezalaka kaka na nkolo nzambe. Na libondeli kaka moko nde nkola kosala. Tobondeli bongo na kombo na mokonzi na biso Yawe na bibele nozali sinekola na se tobondeli nde babengi ye je suis mokonzi na bakonzi. Yo bengami je suis olobi te je suis la vie, je suis la vérité, je suis la richesse, je suis la guérison, je suis le sceptre, je suis la lumière, je suis le chemin. Bakombo nyonso zali ya yo lokolo zali je suis. Tikate na ngonga oyo ozali présent pe ozalaka kaka. Je suis ozali ozalaki pe kozala seko na seko. Tala libota na yo, tala bana na yo, tala oyo nyonso azolandaka kati na chaîne oyo kozala na ba difficulté, quel que soit quel genre de difficulté. Baluki nganga te, baluki ba magicien te, baluki ba marabout te, tina kotanga koto bakombo ezali te, mais bazolanda yo ubayibi lobiko ezala maboko na yo nde moto lobaki bato amekumba obaza na baproblème na yango baya pai na yo yango baye nango pai na yo, yo opesa bango solution. Moto akopesa solution azali te soki yo opesi te. Yo solution de solution, yo la vie de la vie, yo le chemin, yo wana olobi ozali je suis. Tika tosala na kati na bomoi na moko po aza na badifficulté ya ndenge na ndenge azwa kimia pe bosomi liboso na yo. Na ndimi tokopambola moko na moko quel que soit genre ya baproblème eza nango ezala résolu na kombo na yo. Na pamboli libota na ozolanda chaîne oyo tika topambola ozolanda mateya tika te mateya oyo ekota na kati na misisa pe na bantraille na bavene na ye esala misala. Na ndimi te mokonzi bavene ya bampate na yo makila na bango mayo eza na nzoto na bango epai wapi microbe evandi na kati na banzoto na bango ezali purifie na kombo na yo. Ozotraite nyonso oyo ezali bamaladi ya ndenge na ndenge na kati na banzoto na bango. Tika te tata na kati na bafront na bango otende lumière oyo nde ekolakisa bango nzela bakotambola epai po bakokende bayambama na kombo na mokonzi na biso nde yo mokonzi na bakonzi. Nakumisi yo na chanjoli yo nde je suis la vérité. Tika te omonisa ma vérité na kati na yo koguérir osunga na kombo na tata na pamboli na libongo. Amen. Amen, 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 amen. Balinga bia bana na nzambe tozali na mateya na biso ya mokolo lelo
tofuni na mokanda ya Nouveau Testament oyo babengi Colossiens. Colossiens chapitre 2 verset 8 à 10. Colossiens chapitre 2 verset 8 à 10. Natangi makomi nakati na mokanda ya français. Natangi makomi. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur le rudiment du monde, et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Parole du Seigneur en ce jour. Nazali kotanga bongo makomi na mokanda ya lingala. Bokeba moto moko te akosa bino na mayele ya basekele pe ya lokuta. Oyo ezali komona na lokola ezali ya mayele. Nzoka nde ezali oyo euti kaka na bato nyonso wana euti na nguya ya bato ya mokili oyo. Kasi na Kristo te. Nzoka nde mombimba ya Nzambe ezali kovanda na nzoto ya Kristo. Makomi na nkombo na Yesu Masia nde yangwana. Amen. Haleluya, haleluya. Balinga me bana Nzambe teme ya mateya na biso mokolo lelo ezali victime pour rien. Victime pour rien. Ngambo ya pamba, ngambo to libabe ya pamba. Amen, amen, amen. Balinga mi abana na Nzambe esengeli kolanda mateya oyo kati na bokebe nyonso e kati na sengo monene pe emonisama na misala na kati na ntina na yo. Nabanzi bolandi mateya etangami na mokolo lelo pe thème ezali victime pour rien, ngambo ya pamba. Esengeli na yo soki nano sabone te ko sabone na kati na chaîne pe ko aimer soki mateya ezoteya bo partage kapona ko sunga bato mosusu ko kabula bato mosusu. Eza très important pona ko panza sango malamu. Balingami fungola matoi na yo pe landa na bokebi nyonso. Victime pour rien. Eza na bato mingi pe eza na ndeko ndenge ozotalanga awa okoma kofuta makambo mosusu oyebi na mutu na makolo te. Okoma victimiser na likambo oyo oyebi te. Mais lelo yo ozofuta yango, lelo ozo faire souffrir yo, ozo faire souffrir libota na yo, ozo faire souffrir mabota na bino, ozo faire souffrir bana na yo pona nini na likambo oyo oyebi na mutu na makolo te. Donc libabe pe ngambo ya pamba ozo mema ngambo oyo oyebi mutu na makolo te. Me makambo ngo ekangama na yo, makambo ngo okuma kolela lela, okuma kolela pe solution ezalaka te, pe okuma otuna nini kaka oyo nini kaka ozo yeba te ato lobi na yo nini kaka ato bondeli osali nyonso, me makambo ngo eza kaka zo persister na kati na bomoi na yo na vie na yo. Yango nkolo ayepote asosolisa yo, alakisa yo, amonisa yo, victime pour rien. Victime pour rien ko kufa ya likambo yebi na mutu na makolo te. Balinga me bana na Nzambe. Makambo yo ebandi lelo te. Uta tango na kala. Yana bato bafuta makambo, bato musu bakufa na likambo bayebi na mutu na makolo te. Ba victime pour rien. Oyo kakake, lelo dans ba français balabake, il était victime parce qu'il était dans mauvais endroit, mauvaise posture. Et puis, si vous avez quitté mauvais endroit, les babes kouili et kagesikana, moli mona yekei. Na likambo ayebi na mutu na makolote. Ndeko yo po vandi wana. Oza na makamu susu, ozo mituna. Ozo kumitala. Eza nini kaka. Nini kaka na likambo. Bien aimé, ezali makambo to salaka. Pe bakambo ba koko, pe ba tata, pe ba ndeko musu ba sala. Pe makambo yozo sala kaka. Yango babenga yango ba karma. Okufuta yango un jour. Soki yo futa mote ndenge boyo ka Bible lobite mabe obinu bo salaka na mabe ozo sala et kozwa bana na yo chi jusqu'à 4e génération. Ba génération tikali ezozwa. Bien aimé, likambo zo kuela yo ne likambo zo landa yo yebite. So likambo ya siècle nini. So salaka na 1700, so salama na 1500. Bato na bemso bakufa bakoko na yo.
oyebaka bango te so batuni yo lelo oyeba bango te kombo na yo bapesa yo kombo na yo wana eza na signification eza na mutu oyo bapeselaka kombo na yo te ezalaki koko moko boye me bakoko wana mpo baherite kombo wana oyebi bango te soki kombo yango ebandaka na 1900 kwa soki na 1800 soki na 1500 soki na 1400 oyebi te me na mabe mosusu ya kala ti lelo oyo bino moko bobenga yango balien elanda bato ezonyokola bato bazoyeba ntina na ntina nango te yango bapriere bato bazosala na babondi tokosala soki oyebi source nango te eza pasi mpo tolongwa parceke okoyeba source nakopesa ondakisa na kati na ndako na yo soki na kati na ndako na yo mai ezobima na kati na ndako oyo kokuta na kati na ndako okoluka yo epai fuite ezali ya mai okende na kati na barobine oyo tobi te eza na evier na se ya evier nde ezobinga awa okende kosomba nini juin mpo okanga to oke koluka baplombier bakanga mpo mai ebima te parce que omoni odécouvrir place ya source mais soki oyebi te epai mai ezobimela soki oyebi source wana te okoka kokanga mai na kati na ndako tomona kaka ndako ekomi inonde ndako ebandi kotonda ndako ebandi kotonda parce que oyebi epai makambo ezowuta te epai mai ezowuta te ndenge moko na basouffrance ya bato soki oyebi epai priere na yo ozo kosible yango te epai ozotindika mabondeli na yo te eza pasi obanda kotourne tozobondela lokola moto azobondela na vide parce que ozoyeba te priere azosible nini yo priere na yo eza na batake mosusu yo ozo priere siko priere na yo ezokende na batake mosusu ekozwa ndenge nini bato baza koatake ta mosusu eza papa na yo ta mosusu eza mama na yo ta mosusu eza ndeko na yo ta mosusu eza ami na yo mais yo ozosible ka famille okangamaka na kati na famille bafamille or makambo oyo yo ozosouffrir eza makambo etali famille te etali camarade ami na yo moto asala yo makambo wana donc yango bien aimé nkola kosusolisa moko na moko lelo mpo na yo ya koyeba bavictime oyo tozozwa victimisation bangambo innocence oza no innocent mowei oyebi no likambo te mais okoma kofuta yango ekomi lo baproblème ya ndenge na ndenge banani oyo tokopesa ndakisa na kati na bibilia so toke na kati na exode mobimba totalaka exode tobanda exode par exemple exode 9 ti tokende tina 12 Moïse na Pharaon bana Israël konyokoma na bango na kati na Egypte sika na kati nyokoma wana esengeli babima na kati na bowumbu bazosenga Moïse lokola nzambe atiaki likabo na kati na ye ke ye nde moto akobimisa bana Israël mais ezali kaka teke babima kaka bokanga besaka non fo okuta na mokonzi ya mboka parce okobima na popularité ya bato obima na bango eza nkanga ya bato telema baleki ebele bakobima kaka ndenge wana te esengeli bakende kokutana na Pharaon koyebisa ye ke biso tokomi prêtre mpo tozonga na kati na mboka na biso bapasi na menyoko eleki mais Pharaon aboyaki mpo na nini amonaki ke bangamba oyo bakosalela mosala baza te bato baza kosala misala bato nyonso bazali baboyi bamisusu bazali kotonga bandako bapiramide nani akosala mosala oyo lokola ozalaka deja neti prisonnier osala misala makasi makambo nyonso kaka ya pasi okokende kaka te sikoyo so oyo okei nani sikoyo biso toza bachef nani akosala mosala wana esengeli kaka yo ozala kaka wana bakangela ye kaka wana mpo bato mosusu badonwa mais aboyaki me mpona koboya wana bomonaki nzambe atindaki oyo yoka baple yaki ya ndenge na ndenge yawe atindaki molili eyaki me Pharaon aboyaki kaka malgré molili eyaki yawe atindaki bapu oyo yoka basili ekitaki me Pharaon malgré basili ekiti oyebi bien aimé soki moto akanga yo moto oyo ni efuki na avandela yo malgré ozotindikela ye mayokaka na ye te bozomona bato mosusu bozoloba na bango donc molimo na mbindo eza penza eza oyo yoka les esprits résistants eza facilité pour longola po bato mosusu bazoloba nazobondela nazokoneti na obondela te parce que milimo oyo ozobundana nango baza na besprit moko très résistant ekolongwa kaka na makambo mosusu ozosala wana te na bapriere mosusu ozosala wana te fo luka befe mosusu fo luka makambo mosusu Pharaon aboyi siko tokosala nini lobi nango lobi nango ekomaki nini basoterele yaki basoterele eye erieko abi nieti mboka ekoti makambo nene niet
Ah, bapu oyo ki basili kota tina banyama, tina babibwele ya bato. Baninga na ye, oyo entourage na ye ya Pharaon, baye komona ye balibi bon. Omoni to bunda de biso pe na ba machine na biso to bunda na mwana oyo, na Moïse oyo. Mais ozomona te kende do to kenda to kenda ba problème mboka na biso kenda kobeba. Tika bango ka ba keso ba okende ba kenda bango ka biso tout ça bien. Mais Pharaon le niet et simbate. Ozomona. Malgré batak zoya, malgré ba retour zoye la ye, malgré makamane na ye malubi niet iko simbate. Moïse a quelque côté les na kat nanda biseke ya mbalo siko tika biso to kende po moite. Moïse abimaki na kat na ndaku ya Pharaon na kanda nzamba ebisie ko sidikate. Oza na kanda te. Ya mbalo siko ngai nzambe na ngoya na ngine kim na mi monde samana liboso na ye na ina lakisa yike ngai na za nzambe. Alléluia. Ezalaki nini nde ya suka, nde ple ya suka. Ezalaki nini ke mwana moko ya famille oya mwana liboso nyoso ya famille akozongisa molimo. Le premier né nyoso akozongisa molimo. Pa butu wana itanaki liwa ekotaki na kat na Egypte. Na mwana Pharaon ye moko na nutata na basali na ye nyoso na banyama nyoso ya zamba oyo ya liboso. Mais soko tali bien basali na bato mususu bakufelaki bana wana baza ba victime ba innocent ba yebi na bango elokote muta osa mabe nani oyo aza likolo Pharaon mais mabe wana ezokita na kati na bato elata bato oyo ba yebi likambo te omoni mokonzi ya mboka asali mabe na ye ndenge bozomona lelo na bakati na bamboka na biso bato oyo basalaka makambo mabe na kati na mboka na biso mosusu baza na bango te balia bambongo basala makambo mais bato bazofuta nani yo nde innocent yo nde peuple innocent mowei victime ya pamba oliano eloko te bato bazodonda bato mosusu bato baotamba na bafio baotamba na bajet privé na mituka na makamane na bato mosusu mais bato bazofuta yo peuple moto azofuta bato bazokufa yo peuple bango na kati na bandako na bango bana na bango baza na kimia mais peuple moto azokoampatir donc oyo nde mateye na mokolo eloko koloba te victime pour rien. Soko tali bien, mais va pas sur toujours na kat na biso na mboka biso na Congo, va pas sur toujours na kat na Angola, va pas sur toujours na Côte d'Ivoire, va kat toujours na Zambie, toujours sur wap na mboka na dene, autre toujours na mboka sur na France, sur na Belgique, na Londres. Yanga nini. Mais et quand pas sango kangami yo kaka lati yo kaka, et Hollanda yo kaka peuple. Et Hollanda yo kaka la kat na. Donc ti batu ba yeba oyo mwana oyo ye Pharaon ya liboso ye mtalinga ko remplacer ye akufi mwana bona asalini mwana asali lokote mais likolo kaka ya kititi ya papa na ye likolo kaka ya kititi ya papa na ye bana bato nyos mboke zolela batanga ya ndenge na ndenge mais muta azosala makambo nyonso wana kuna azali likolo na sommet. Bien aimé, il y a un bamiso barba sans effet et vous ont gâté pour ngana ibagi les camboana te donc sans effet pour ça makamnagate. Bien aimé bamiso barba sans effet mais sans effet wana ozo continuer ko souffrir sans effet yo le baga wana sans effet ma makambozo landayo sans effet mais ozo continuer ko souffrir. O le bakenga été na ibagi les cambote mutna di kamunaye mais ça makambo mususu eza makamna yote mais lata yo et comment ko nyoko la yo et comment ko faire souffrir yo. Amen. Bien aimé, et na batu mususu bakenda na ndako nganga sans le savoir na sens que moninga o accompagner ki bato to accompagner ki moninga na yo mais tango bokotaki na kati na ndako nganga moninga yo kendaki na ye ya mesana za ndako na ye ya kendaka na bandako nganga e koma lokola ndako na ye ya kendaka saka nyos tu asaka bakisi na makamana mais yo mokolo yo okendaki okikobima innocent ya pamba nganga talali o oya ye azana etwale koleka oya yakawa. Donc, moi, ye awa, a te biso to récupérer étoile na yo. Mais yo kika kotika mutu. Yo kiko sali loko to kiko tika kaka mutu. Oke ko sanu bakiste. Mais du fait que yo kotaka na katanda kwana, okoma na ba problème pour na nini. Étoile yo ya yo. Et se pele saki banganga. Et se pele saki bakisho ba bino mutu akota kwa to na poste na yo. Okoma ko souffrir. Donc otali lubi ke ngana simba kisite, ngana simba loko te. O simba kisite mais okotaka. Bato mususu bakoma ba victime na kati na famille pona nini na kati na famille babenge saka nganga moko ayaka pona batakisa makambo intel akufaki bango nyonso batakisa makambo famille nyonso na bana bovanda bokende sikate ko sika moko te bino nyonso bovanda yo lobi te osimbaki kisi mais du fait
que yo ovandaki na bango, du fait que yo zalaki na bango, esika wana, et au kota déjà na kati na nzungu wana, na kati na cercle wana. Du fait que kabo bengi saka nganga moko boye, du fait que likambo moko boye salamaka au kota victime. Muta yibi na kati na lupango. Bofanda na lupango neti bake sasa wana bake bele. Bofanda na kati na lupango, mutu moko yibi. Koyiba wana ba yibi ba komi koloba mono photo lukas ko nganga aya kota bisama mto yiba mo yibi. Du fait que yo zana mo yibi te menganga wana kotaka a consultaka bato. Mais tango ya yaka bandi ko sama kamne amona ka étoile na yo. Yo zaki na yo likambo oyibi no likambo te yo pete mutu yibi bakangi mutu mususu. Mais yo ba récupérer kaka étoile na yo kaka yo participer na makambo wana botala mukili ndenge komi na makamane na ndenge. Yango pe na nzambe faut faire très attention na kati na vie de prière na makamane na ndenge kotala mukili oyo iza makamane na ndenge. Ba misusu bakufa na bitumba oyo etali yete. Bitumba bimi kuna bato bazobunda yo vandaki na yo. Ofando logika bitumba otelemi oke mbango okende kotala bitumba. Baba lance mulangi ole tuta bato kuna eyoko tuta yo oyeba kino likambo ya okende ka potala pa na mutumba kao okota koma okoma o serve kota mobulu traumatisme crânien mutuna yo ba misise beba pona nini otali so batuni mais merci ezaki ni lubi ngai te ngana kendaki ka kotala bitumba bozomona mokili okendaki kaka kotala po mona mais bibabe oyo yo kaka ekwela yo donc victime pour rien ozofuta likambo oyebi tata mutuna makolo te bien aimé na yebi ndeko moko boye tosalaka na ye azali serviteur ye bazaki na moninga na ye moninga leloko baza bata makasi moninga na ye bake kokutana na ye wapi eyaki soki na mele shikola ya mele to na bamboka moko kotuna siko moninga na ye azaki na baproblème na bana ya cité leloko ya moto makasi azaki na problème na bana ya cité tango bakendaki bazosola na moninga na bana ya cité wana babimi tango babimi babandi bitumba moninga na ye wana ye sikoyo kwa moninga bakinga bamenace moninga na ye sikoyo ami wana un frère et ya big bon non ngafuna bundela pona moninga nanga tanga bandi bitumba mukolo makambo akimi ato tika yo muta koteli tanga koteli or que ba leki wana bakina ba revolver bakina ba lacrymogène makamane na ndenge ba na ba beloko électrique matraque électrique ba yiko chaye pa yem muta komi ba problème makamane na santé ne koma timupulu mukolo makambo botala mokilia ba koteli ye mais yande tout la mouisse akimi donc komi victime na likambo yo yete bana na basimba ina kobeta babeta ye na ndenge ya kosakana te likambo tali ete kaka po akoteli muntu ndenge moko bato mosusu bakotela bato okotele mutu na kati na bitumba bato batali mingi omonaka bato batali babi ye alinga belakisaka moto makasi likambo tali ete batiki kutu mutu oyo ya okota bandi kobeta yo na ndenge yango bomonaka na kati na mboka oyo bomonaka bamindele likambo soki etali ye te jamais olokaka bamindele mais toujours comprendre ke bamindele bazalaka bopoa nini mutu bazobeta boto oyokaka omonaka bavandi silence bazoba parce que mingi bakufa na likambo etali bango te ntango alinga aloba boye batiki mutu baza kobeta yo mutu olobaki revolver pan babomi yo victime pour rien okufi na likambo oyebi na mutu na makolo te bana na nzambe mateya lelo soki boyoki bien na kati na mateya etoba te bokeba parce que mingi bakoti mpe bakwei mpo bokangami na makambo bino boyebi na mutu na makolo te mingi bakangami na makambo bayebi na mutu na makolo te mingi bazolela na makambo bayebi na mutu na makolo te tina kati na mangomba na kati na baeglise tina bakati na baeglise lelo toloba na kati na baeglise na eglise eza suka mpe somo bandimi bafamille epanzani victime église mabala ekabwani église libala na bino yaki nango bien bozalaka na bino bien mais dès que bondimili boye na kati na église mabala ekufi bozalaka na bino bien bozalaka koyoka na bien mais dès que bokota na kati na église famille epanzani baeglise oyo ya miyibi oyo baeglise oyo ya bundoki oyo baeglise oyo baserviteur de dieu ake koluka kisi na ye po te lingomba emata
ya yebite ya yebika rote ya akozoba ba offrande mais tanga komi kuna ba yebisi ke non faut pesa kabiso bandimi oyo nyonso tu oyo bazali ke bazana ba société bakamane na ndenge yo faut pesa kabiso bango yango bozo mona bato mususu ataki na mbongo na ye akina lisungi na ye na ba église mususu akoti abandi ko seme mbongo yo semona ezo ke na monde ya ténèbres lobika muta ya kina kat na église mo lobi muto akoyi or que muta ya ka kopambama pote muto afleurir muto apusana po nzamba pambala et le but soki loboko epesi le loboko mususu epambola lisusu mais yo pesaka obandi mingi bakoma kolobaka banda na ndimela na kuma comprenaka te nazalaka na baposibilité nyonso esila okomi victime na likambo yo oyebi na motu na makolo te mabala ya bato mosusu ekufi mama oye na kati na église oya mwasi libala oyebi na yo te me paster lokola bayebisaki yeke mpo église nokendaka liboso fo bimaka na basi ya mabala yo oyebi te oza travaille na esprit babimi na yo babize na yo mpe libala na yo ekufi bato bayebi yo moko ozoyeba te eloko nini esalaki nga mpenza nakende bima na serviteur de dieu oyo eloko nini esalaki nga na ti okoyeba te parce que oza victime parce que ngambo ya pamba omiyebi te ozotala ovandi lobi bato mingi mpe na kati na bino balobaka yango koluka te yango ezalaki ndenge nini obima na moto misusu bandimela balobaka nini na komprenaka te mwana mobali oyo to mwana mwasi oyo ndenge nalinga mwana mwasi oyo na komprenaka tie lelo na komprenaka te ocomprendre peut-être parce que j'étais victime pour rien na komprenaka te mwana mobali oyo akoma mobali na nga ndenge nini nayebaka te mais na bisalasala na ye yakende koluka yo oyo kokweyisa ma victime kati na ye bato mosusu baeglise bato bazokufa na kati na baeglise batiki bafamille na bango kolia bafamille na bango batiki kobomona kati na bafamille bakoti na kati na baeglise bakomi so bandimi bavictime mingi bazokomi yeba te bakomi na kati na bavictime mpo na nini bayebi te boza bata basentiment bolingaka kaka bomona bata basentiment botala na bakati na baeglise mikolo oyo nyonso na bato nyonso bayaka na batémoignage azalaka kaka moto moko ya pasi nazalaka moto ya pasi ni yawe atomboli ngai balokutaki nga na fulu kaka nazalaka biloko ya kolia mpo boyokile mawa batémoignage moko ya mawa mpenza oyo bofrapa encore mpe bino bato mwini boya bato moko kaka soki oyoka mawa nzambe asalaka ye boye awe lokola alobi ndenge wana akomi paster na yo mais soki ye azalaki moto na pasi alekaki na moto na pasi akoki kondima jamais bandeko na ye oyo akoyamba bazala na pasi non n'est-ce pas non parce que ye awutaki na pasi comment ye akoki koaccepte susu bato mosusu oyo bazoyamba bazala na pasi c'est au contraire moto oyo azalaki na fulu abimi na kati na fulu fa abimisa mpe bandeko baza na kati na fulu mais boza bavictime na likambo bozoyeba te bozokomiteka likambo bozoyeba te bokotala bato nyonso kaka bazoya kaka témoignage bien aimé bosala expérience nayebisi bino bosala expérience serviteur de dieu nyonso oyo babimanaki sasa akoluka chaîne ya télévision moko oyo eyebani chaîne moko ya youtube eyebani ake kosala témoignage ntango akosala témoignage akoyebisa bino mpe ye afungwisi chaîne na ye akopesa bino mpe numero ya site na ye fo apesa numero ya site na ye akopesa mpe na numero fo bobenga nga so oyo alingi abenga nga c'est au contraire bien aimé bato lokola biso okoyokaka te na koyebiso ke soki oza na pasi benga nga non nakopesa publicité te ke obenga nga chaîne ezali omona numero ya telefone soki eyindeli yo na banzi oyebaki ya un serviteur ede nakobenga serviteur ede mais nga na bana kotinda yo te ke yo benga nga ngai nakoyebisa te parce que ngai naza lokola médecin yo nde oza malade yo nde oya koluka nga mais ngai nakoya koloba na yo teke boya oui tokoki koloba yango mais ya sikoyo ekomi ifo ozala mayele akofungisa chaîne ya télévision na mpo na nini bayebi ke so bakomi na bato ebele bavie bakofuta bavi motu nyonso tu akomi fa fungisa chaîne ya télévision na ye fa fungisa nini mpo na bavie et puis moto nyonso tu akomi kaka akobenga yo akolobaka ke naza na baorphelin naa na orphelinat fo sunga siko mbongo kosenga mbongo échange ke toza na baorphelinat benga kaka pour le moment toza na baorphelinat moko boa toza na bana moko awa bandeko moko awa
Oui, bon, orphelinat ya bien ezali. Mais ya sikoyo mutu nyonso tout. Et puis soko bengi. Awe bisaka prière, pe prière na bango. Eza na suka na koka mbongo le solo na mbongo. Soko lobi na oyo makama mbongo te. Ako abandonné au mona kaka na malobane ekiti. Po ayebi surtout soko yebi ke olobi ke na fa na France, na fa na Angleterre, na fa na Allemagne, na fa na États-Unis balbi mbongo eza na wana. Ba victime. Mingi bakwei bakamati ba mbongo ebele ba bimisi awa. Ba otinda ba 500 euros na kati na mboka po yo zongo na kati na musala wo zongo ndenge mekei me santé elisate makambo changer te. Libala ekoti mubuli na kati na ndaka bengi kuna ba osale prière teke pona libala ba lobaka somba tozo tonga église ou soit tozo en ferina ou tozo kende ngomba po muta kende ngomon tozo kende bangomba foto kende mangengenge kuna singa kolia singa ba transport maka do abano peso vina ye ba charge nyoto yo faut supporter yango. Alors yo peso yo kansa yo na France bozali sur 15 o botindaki 500 300 400 les États-Unis kuna sur baza sur 6 batinde ba 500 300 400 na Belgique kuna baza sur 5 batindaki sur 500 800 sur comme ça na Allemagne baza sur 10 combien combien ne bazo voama to dénoncer te que to dénoncer mais l'église a bien c'est pas un problème mais oyo vous avez victime pour rien vous fumula miso bozala mayele mais eloko ezo kamosama na yo mto vani na poto penza oyebi bakambo ozana vie avancée au mona kamakambo muzo kosama lokola mutu awuti na kati na Afrique mayele na kati na yo ezaka ate donc nous dirait que tu fais la or que na kati na Afrique oza développé mais yoka bokeba eza na mama moko ezaki membre ya famille mama wana akendaka na bilanga ya bato musana Yesu akenda bilanga bato kuyiba ayiba manioko ayibi nguba tellement zo yiba bakolo bilanga baloka babilanga na bango bacha bilanga bakisi makambo wana balakelaki ye mabe balobaki na ye libota na yo oyo kobota ekozalaka miyibi akufa ti lelo azalaka te akufa me bana nzambe libota wana ti lelo bana nyonso bayaka miyibi siko bano bazobotama na bakoko bazobotama ya bango problème eza wana victime pour rien ngambo ya pamba libape ya pamba etali bango kutu te sika na bana na bango abotaki bana wana na bana na ye bakobenga papo ya ngai noko moko ayaki vacances epa na biso bien aimé tozakobenge baroma na vacances wana yaka aokoka te tamso monde biso toyokuta na chambre ngai yiba bilamba papa bakostima papa akenda koteka papa avandisi ye azoloba na papa bi noko na comprendaka te wana ntango na biso tozalaki na baage ya ba 12 ans abi noko na comprendaka te nana na posa na yiba te motema na ngai ezotinda ngai na yiba te me nakokama na yibi akomaki soldat infanterie akomi na présidence de la république ntango wana président na biso oyo Mobutu atalaki akomi bagarde républicain mais ata mati grade ekitaka kaka likolo ya koyiba bakitisi ye likolo ya koyiba bakolongola baposte likolo kaka ya koyiba mais soki ye moko avandi alobi aoningisa motu mpona nini victime pour rien likambo oyo ayebi mutu na makolo te mama moto asalaki mabe makambo ya mama ti lelo oyo mama wana akufa lie wana mpona olongola yango na bandi fo mona bafamille oyo epai eza koyibila bafamille aza koyibila wana mpe bakufa prière ekomi difficile ndenge moko lelo bana na nzambe bino bato oza na kati na mamboka poto tika koyiba botika makambo oyo oyibi na yo ya problème te oyibi na yo ya problème te oke kokuta bakushe na kati na supermarché okuti baleyete bana supermarché oke koyiba oyibi kushe wana yo oke koyiba oke kolatisa mo mwana oyo ya yo oyo boti
mwana koma na ba problème mwana za victime ya pamba mais yonde muto bebisi mwana wana likambo zokwela mwana wana ayebi na mutu na makolo te etali kutu yete mais mwana koma na ba problème mwana komita mususu ba santé comme mubulu makamane oluko okuma oluka bandoki okuluka ba famille makamane ok eloko yo yibaka na supermarché elambo yo zwaka wana ok koyiba babelamba oyibi babelamba okota ba supermarché oyibi balamba na bakati na ba magasin okangi osali ba valise otindi bandeko na kisasa bandeko na kisasa bazuba mal et wuti ba biloko wuti na poto bandeko balata bilamba bakoma na ba santé ba problème ba maladie kolela makamane sikoyo mbongo mutazo pesa nani yo kaka mtobi msambongo kada akwe bino bozo bele mais yondo tindili ba maladi wana na biloko yo tindaka wana ezaki ya kuyiba ezaki ya mabe mais bato bazo souffrir bato bazo payer ngo yonde muto salima na ndingi ke bango bakoma na kati na problème wana victime pour rien ofuta ngambo likambo yebite likambo yebite na mutu na makolote botika assassin ndeko moko histoire ebetamaka na États-Unis bandeko na ba jimo bamapasa na kati na bamapasa moko lipasa moko akane na kimia akane pene na makambo bete mais moko muyibi pe mubomi soko ayibi abomaka akendaki kokotela na kati na ndako kokotela bato wana ba interposer papa a résisté allez abeta masasi pa bato bakufa ya kimi tangu baye ba enquête basali ba enquête bamoni makambo nyonso papa baye na ndako baye kokuta lipasa na ye babia ye elongi mpe yango ndenge ezalaki bakangi ye lipasa bili no ngana yebi likambo te bajwa ye batie na prison mais moto asalaki lipasa mosusu ye akoti na prison mais lipasa wana yebi ke bakangi ndeko na ye jamais pas kene kobimaka ase représentant parce que eza ndeko na nga te ndeko akoma kolia na prison bakati ye peine de mort mama na ye atele akomprendaki histoire mama na ye ake koloba bi te eya mwana na nga oyo te eza ye te po ye na yebi asalaka makambo mais oyo ayibaka oyo asalaka makambo mabe nde yeyo ye mutu asali makambo nyonso ye jamais mais ye pa ye babengi ye awangana na ye botala mokili awangane na ye ke non eza nga te mingi baza condamné na kati na baboloko likambo bayebi te bavictime pour rien baza ebele bakangai na kati na prison mutu abomaka mutu mosusu soki nzambe atie loboko te alakisi te okokufa na masumu mpe ya bato mosusu likambo oyebi na motu na makolo te eza pasi likambo oyo oyebi te bazolarke yo bazokosela yo bamisu mabale ekufa mponi akosela mwasi na likambo ayebi na motu na makolo te mwasi akuma apesa baexplication nyonso na bima na mobali te na sala mobali akangama na kaka likambo na obima alobi te na bima na ye te libala ekufa mwasi amontreke libala ekufa pour rien na victime pour rien pe basi mosusu mpe baboma mabala na bango na mibali na bango pour rien akangama kaka te yo moto asalaki ndumba mpasi na yoki boye namonaki boye namona mobali alobi nyonso afukwami alobi sheri ngai te nasala makambo wana te mais kaka rien en tout cas ngai na yo tokabona bi sheri non libala ekaboni mobali abimi victime pour rien bien aimé balingami ya bana na nzambe fo bokeba bosala keba victimisation mingi bamisusu bazali awa ozali na kati na libala mosala mobali ya bato mabe onyokola mwana bato ndeko mobali wana na konyokola ye na makanai na makamanene na makanai kozwile ba mibali makamanene abana yo atio na kati na ndako kosali bakanai makamanene ndenge ndeko wana koka te na basouffrance wana ndeko wana papa akufi mobali wana akufi mais famille wana yebi ke ndeko na baka kufi likolo na yo lokola kufa likolo na yo libota na yo mobimba ekoma kaka soki oke kobala libala fo kufa oke kobala libala fo kufa oke kobala libala fo kufa pona nini obebesaka libala moko bomaka mutu moko boye siko bano ya bano baoya ya bango eza wapi mutu asaki makambo za yo mais bango bakumi kofuta makambo wana mpona ni victime pour rien ngambo ya pamba bakweli libabe ya pamba euti wapi na yo mpona nini obomaka mwana bato ndenge moko mpe na ndeko mobali
soka azwi mwasi ya bato koniokola bana basi ya bato azwi mwasi aniokoli ye abwaki ye azwi mwasi aniokoli ye abwaki esili premier eza te me yo okofuta karma okofuta yango ndenge moko okoma kobima na bana ya bakamarade na yo bana ya bakamarade na yo ya basi okoma kobima bango ekosala eloko te sikoyo yo oza na bana te yo mpo obotaka te yo mpo obotaka lokola yo ozosaka na bana bato bakosakanaka na oya yo lokola yo obimaka na basi ya bato bakobimaka mpe kaka na oya yo me sikoyo babimi na mwasi na yo mpo na nini mwasi na yo abimi victime apamba parce que moto abanda makambo wana eza yo masumu na yo sikoyo ekomofutisa na basi oyo ozobala ozokomozwa bango bafote basi oyo bazobala eza fote na bango te eza nde yo ozopeye bakarma ozopeye makambo oyo osalaka yango bato mosusu sikoyo bakomi kofuta yango donc lisumu eza nde yo bango baza na bango bavictime ya pamba bainosa ya pamba bineme bapasi mosusu bozomonako oza na victime ya pamba likambo oyo etali kutu yo te banda oya na poto okoma kaka chômage na yo oyo na ndenge boya kokende mosala moza victime te mosusu victime na likambo moko boye elekaka ntango oye na kati na poto likambo nini sala toyebi te okoma na kati na poto na makasi nyonso esila mayele nyonso esila ozalaka ndumba te okomi na kati na mboka ya poto victime pour rien kindumba wana ezali ta mosusu na ndeko moko na kati na libota na bino asalaka kindumba moko boye asalaka kindumba moto amelaka moto mbongo ayibaka na kindumba na ye ayibaka moto mbongo na kati na hotel moto wana na kati na mbongo na ekenda alakela libota na bino kepa libota famille na bino nyonso bakozalaka kaka bandumba bino nyonso bokoma bandumba songi okoma na songi oyebi te pa euti wapi parceke na kati na mama na yo ayaki songi ekomi na bino lokola héréditaire nde boyoka héréditaire bolata lisumu wana boyebi te yango euti wapi okoma moto milangwa oyo yo oyebi te milangwa euti moza victime okoma bilobela oza victime jaloux parce que ojaluzaka motu moko boye mutu wana na kati na jalousie na yo na maloba na yo mutu wana azwa problème jalousie wana elanda famille na yo bino nyonso bokoma bajaloux bino yo wana okoma victime ya internet soki okoti na whatsapp obimaka te soki okoti na facebook obimaka te oza victime victime yo moko ozozwaka yo moko obimi na mwasi bato ayebi na makambo te okanga ye bafoto filme na ye otie na page na yo so nani yango azwi likambo pa foto mokili mobimba eyebani bolumbu ya mwasi bato emonani mwasi bato abimi victime ya yo victime pour rien bato bazoba pourquoi otiaki bafoto amitali kuta ayebi te nayebi likambo te bato mosusu babimi bavictime likambo bayebi te akomonaka foto na yebimi na whatsapp azoyeba te eza wapi mokili mobimba na bafacebook na bareseau sociaux partout azoyeba te abimi ne victime na likambo oyo ayebi te kokosalela makambo ane na ndenge oyo ayebi te non bien aimé makambo oyo eza passe tozwa na kati na bafamille ya na ndeko moko boye na membre ya bafamille ndeko wana azalaki soldat nake soldat na ye na Congo famille na ye bazalaki na membre ya famille na bango chef de famille kolia bato bakufa ye epesa ye kanda libi ngai fona ye elimine moto aliaka biso ake kosala nini azwi baninga na ye basoldat bamilitaire abi non tokende na village na Bakongo tokende na kati na village wana foto boma moto oyo waliaka famille na biso olebake na bapriere bakende na kati na banzambe ya keliango nde wana bazwa na baninga na bango bameli badiamba na bango bakoti badu jip butu batamboli butu bakomi bakoti na kati na village lokola bavillage ya mboka na babutu wana bato baza na bango mpenza te baporte moko ezalongoka matiti baye kokuta chef de village moto oyo aliaka bango wana so chef de famille bakoti na kati ya ndako na bango bakoti na ndako bajuye azoloba village moye bato babima te bamboka bazoganga nani akobima bato babimisa mitubo bamiso batala bamonaka oyo bapolisi encore bamboka babanga bapolisi bakanga tata wana
bakotisa ye na saki bazwa ye baye na rivière inkisi bakangi saki na kati na rivière inkisi bon babwaki na kati na rivière bakei na butu wa moto amona bango te nana amoni bango bakei bango batikala balobi bazela retour eza te bazela lokola na mboka mpe bata mystique bakende na bamystique na bango bakende na barecherche na bango bayeko comprendre ke balevaki ye koenleve na boye bayeko découvrir ke eza ndeko wana moto asaki makambo wana malgré bamonaki te bakoki komona na bamystique na bango balakela famille wana nyonso tu motu soki aboti kaka bato baza kokufa se kokufa na famille wana bato bazokufa wana bavictime pour rien bayebi na bango te moto asaki makambo moto mosusu mais ye moko asaki makambo azovivre aotambola aovivre la plupart soki otali be bato oyo kokotela to bati et puis bazaka shu na puissance nini so mayele nini bango bakufaka te yo moto okoki kokomna kaka yo moto okokwela libabe okoki kokotela moto bitumba okoki kokotela moto bitumba ya bayendani na ye yo moto okokwela libabe baza ndenge wana bana mayele moko basangana na diabolo ndeko wana bato bazo kokufa bake kotalisa makambo bango mpe bake kotambola batalisa babi non ndeko na bino akendaki koboma mutu moko boye na kati na famille moko boye eta kati na bomaka mutu moko boye babwaka ye na kati na saki na ebale yango wana bozomona ke baproblème wana ezowumela kati na bino bien aimé bokeba soki tozwi na kati na makomi na Samuel 21 verset 1 jusqu'à 15 et puis tozwi na Josué chapitre 9 verset 1 à 15 bien aimé Josué tango bauti Égypte Moïse akufi sika nzambe nango ya poni Josué pote amema bana Israël na terre promise tango bake bakati Jourdain sikoyo bakende na Jéricho oyo nyonso bokokuta kuna boelimine mais ezaki na famille moko babengi Bagabaon peuple Gabaon bango bayaki kokotela Josué basala alliance bamonaki ke force de frappe oyo Josué azalaki nango nguya oyo nzambe aza kosalela kati na ye bakokola bango bitumba wana te na butu bayaki komona Josué balobi te biso tolingi tosala alliance ou bien tokóma na biso bangamba na bino toservir na biso bino tolingi na biso baproblème te tolingi na biso bitumba te Josué alalaki nzambe nango ayebisi ye yoka bango nde bazali basalaki alliance ezalaki ye tokobomaka bino te tokosalaka bino mabe te bokomi bato na biso alliance oyoki alliance elingi oloba te sele eloko ekangami oyo boyokaka balien basali alliance ekangami makambo nyonso ekangami barwa mosusu oyo basalaki alliance te bango bakufaki nde kokufa bagabaonite batikala alliance wana etikala mpo boyebake makambo mosusu bozosouffrir ndenge ekomemi na Lamentation chapitre 5 verset 7 Lamentation chapitre 5 verset 7 elobi batata na biso ya kala bakufa bazali te mais lelo tozomema ekumbaki ya masumu na bango tozomema basouffrance na bango donc alliance wana ezalaki alliance ya kala sika ntango Saul aye kobebesa alliance wana aye kobebisa ngo ndenge nini akamataki bagabaonoite koboma bango kodétruire bango koboma bango donc asilisa bango alingaki kutu baexiste te asilana na bango bagabaonoite balela pasi Saul aye kosala nini aye kokufa Saul akufi siko ndenge batikalaki sikoyo nzala ekotaki na kati ya Israël nzala pendant 3 ans 3 ans ya nzala David atalaki alobi non nzala oyo c'est pas possible pasi ezokontinue pasi eza koya bino likambo oyo ifo tolandela yango toyeba pourquoi pasi ezokokontinue na kati na oyo David alobi fona luka elongi ya nzambe fona kende koluka nzambe mpenza nayeba pourquoi tomona minyoko oyo bapasi oyo pourquoi bapasi oyo toluka boyeri ya manzala ezosila te ake koconsulte nkolo abondelaki nkolo apesaki yebiano abi te nzala oyo bino bozoyoka wana
ezali yo te ezali mpe bana Israel te mais moto asala makambo oyo ya nzala oyo akufa oyoki balien nde Saul parce que Josué asalaka alliance na bagabaonite lokola asalaka alliance wana ye Saul ayaki alingaki aboma alliance wana abomaki alliance wana pa koma koboma asidisa bagabaonite bakoma na passe babi biso to sinya ba alliance kala ba passe yango wana bomoni ke ba passe wana eza kowumela donc affaire ezali wa kende komona na bagabaonite boyokana na bango bosenga ta pardon pona makambo yo esila peut-être aussi là oh là là botala makambo David inde ake komona bagabaonite babi oyo komona biso David abino oyo komona bino bamzala biso makambo bapase ndenge makambo zofungwa mate na yo komona bino to négocier soki mbongo so bawolo so bapalaka topesa bamande po likambo oyo esila po biso tolunga na kati na bowumbola bapasi oyo banzalo eyeli biso bagabaonite basangani babi likambo te biso pe toza na posa tobundisa bino te toza na posa ya guerre te nde bobomi biso toza ndenge abomaki biso toza na posa te tosenga nini tozaka na posa na eloko moko lokola ye Saul abomaka bato na biso toza na besoin biso pe toboma 7 bana na ye oyeli biso 7 bana na ye oyeli biso bango boye biso tobomi bango wana nde histoire esili makambo esili or ke bato bagabaonite toza bakendaka na kanda yoka siko 7 batata akufa 7 bana oyo batikali esiki ezalaki likambo na bango bavictime ya pamba eyaki likambo na bango non David alobi eza boye lokola David ayaki malembe te ake na ndako ya Saul ake koluka bana ya Saul aye okuta bango ka mibale abengi bango abeboya nano bana na bayali bi webe bandeko mosusu lokola bandeko mosusu bazalaki te bakeko zo bakoko ya bakoko do koko oyo botaki mwana boya botaki moya boya na bakoko wana bayebi na bango eloko te problème ezalaki na bango te bake koluka na bakoko na bakokolo banyonso to basangisi bake koluzwa 5 bakoko bayebi eloko te bakokolo wana bayebi na bango eloko te de bana ya Saul na bakoko 7 donc de bana na 5 bakoko et puis 7 bake na bango bake kopesa ngo na bagabaonite abi bon po makambo esila bango ebozwa bagabaonite bazwa bana wana baegorja baboma bana wana botala bana oyo bakufi ba victime la likambo bango bayebi te bana oyo makambo basali bayebi te na mutu makolo na nde batukata bayebi te me mutu asali makambo akufa tata na bango koko na bango Saul mutasa makambo wana bien aimé bomona na kati na bafamille même na kati na bafamille mingi baza kofuta likambo oyo bato basalaka makambo baza te me ti lelo bokomi kofuta makambo mpona nini basalaka alliance moko bino boyaki kobebisa alliance wana to alliance moko basalaka basinyaka bacontrat moko makambo moko bino boyebi te bokota na kati na likambo oyo boyebi na motu na makolo te lelo komi kobotela bino baproblème lelo komi kobotela bino bapasi na kati na bafamille bozoyeba te tokosala nini makambo ndenge na ndenge victime ya pamba koko na bia ki sorcier na bondoki na ye kolia na bafamille ya bato na kolia bafamille ya bato na bafamille na ye te na bafamille ya bato kotaka alia lelo yo bokoma kofuta makambo wana bato mosusu bakoma kokufa boyibi na motu na makolo te yo siko kuna kongola ça c'est fait ngana na famille na bango te lokuta bozofuta bondoki ya tata na bino bien aimé oyo nyonso tosalaka tokofuta ngo bakarma tokofuta yango oyo nyonso bosalaka yango bien aimé fo yeba nani yo kosala na alliance fo yeba kata ntango oza na kati na mokili oyo salaka bolamu parce que yo oyebi te mikolo koya makambo ekoyela yo makambo bato mingi bakoma kokota na likambo etali ye na motu na makolo te oye na kati na église okomi kofinga mosali na nzambe makambo etali yo te yo baye koyebisa yo yebisa ofinga ye yo mpe okobandi kofinga motu oyo ozofinga oyebi te motu atindi yo ofinga mosali na nzambe obundisa mosali na nzambe oyebi te pourkui atindi yo ya meleme na ye mais kombo na yo moto kobima na kati na église yo talobi e pourtant nga nazalaki na kate yo okotaki likambo obimi na yo victime ya pamba okotaki likambo ngambo ekweli yo mpe bato wana ameleme na ye ya vandi na ye
oteleme yo mutu bandeki makambo wana ye mutu abandeki makambo bango bakama yele mabe okomona ye arekile neti kutu mutu asalaki eloko te neti alobaki eloko te yo mutu kutu olobaki te yo mutu baproposaki olati ngambo olati lisumu bafamille ebele bato ebele bazozwa baproblème mpe bazwa baproblème makambo etali bango te bavictime pour rien tika kokota na likambo oyo yango fo yeba kotambola na kati na mokili kokotaka likambo etali yo te oyebi yo na motu na makolo te yo mutu olobaki ngana kokota rando wana ngana mutu barando yo mutu aya mutu barando oya mutu barando mutu abandaki rando oyebi pourquoi aza na rando oyebi famille na ye na barando yo ya kokota likambo oyebi na motu na makolo te obandi kofinga ngai te kosaka na kamera na ngai te ngana kokota ngana lataka makambo bato nasombaka makambo bato yo sombaka makambo bato osombaka makambo bato osombaka makambo bato yo oyebi makambo epai euti bato mosusu nayebi okotela bato mosusu makambo okoki kokotela motu likambo bakangi ye ta mosusu bakangi esika moko yo okoki kokotela likambo okoki kokuta mpena bapolisier bakangi ye okosala intervention motu yango akimi likambo ekweli kati na yo lobi kutu motu wana ntango bakangi yo kutu okoti prison motu wana kutu oyo okotela likambo jamais aye kotala yo jamais amona yo so okebi te oyo akuna kutu akoma obima na bana na yo tamso ya koyiba na ndako lobi ngamu na kotelaka ye yango na kati na mokili keba ya kokotaka na likambo keba ya kotiaka lokolo ni sika yo oyebi na motu na makolo te yo kokota na likambo etali yo te mingi lelo bazoregrete okotelaki motu to osungaki motu na likambo moko boye mais le même motu okota aza kuto reconnaissant te azoreconnaitre te kote yoke bapasi oyo ozoyoka balinga otuta na motuka yo okendaka ozwi ye olongola yo motuka ye enye tampone na lokolo ebukana okoma na baproblème na lokolo na yo mpona oza victime na likambo etali yo te mpo olingaki osunga motu me motu oyo osungaki aya kutu kotala yo ta na hôpital te mpe misala na yo ebeba balongoli na mosala parce que okomi deja na bandicap okomi makambo jamais aya kotala yo okoma kutu koloba kutu so okebi te kutu akoma ne kutu kotonga yo abukana lokolo ndenge aza boyo olobi mais soki nga na bukana lokolo ezaka mpo na ye mais lelo mokili ngambo ya pamba oya okufa bien aimé botala neti makambo ya batanta na États-Unis atanta na États-Unis bato bakufa na World Trade Center na immeuble wana basala nini bavictime pamba makambo atanta ya États-Unis eza président de la République bakonzi ya États-Unis na Osama Ben Laden bango nde bato baswanaka bango na bango me bato babomaka wana bakufa na bavion wana bavictime pamba ya bango problème eyaki wapi na bato baki na kati na immeuble bakufa na bato mingi bakufi na kati na batanta likambo yo oyebi te ma président moto azoloba kuna me baye kobeta tanta wapi na wenze ya Château Rouge pum moto alati banini pum pourquoi asala bato badega bokufi victime ya pamba victime pour rien victime gratuit bato bakufi mingi bazokufa na likambo bayebi na motu na makolo te bato bakufi bazwa baproblème bamitali balobi meno oyo eza nini likambo ya ye te oyo okufa ozwa baproblème ozokomituna me ngai nazoyeba te okoyeba te oyeba te ozolega na kati na nzela papapapapa babeti lisasi na moto mosusu lisasi ezwi yo na moto okufi batali moto aza koyiba oyo ayibaki aza kokima me ntango lisasi ezike etoboli ezwi moto mosusu otolobi me babomi moto akufi oyo non moyibi moko ayibaki ye wana azokima ye wana me ntango abeti lisasi erate ezwi moto oyo akufi victime pour rien okufa na likambo oyebi na motu na makolo te bapasi ozomona oyebi na motu na makolo te konyokoma ozonyokoma eza nango yo te tamoso okokoma komona neti bapasi nasalaka nini ti ovandi me nasala nini na kati na vi nayibaka nakomprendaka te nini nasala eza nango yo te eza mokambo mosusu bafamille bato basala kotambola na bino botambolaka na bisika mosusu baplace mosusu bakotaka bamemaka bino mosusu bazofuta victime eya na ndeko moko mwana moko na kati na famille to yaya to nani azwa kisi na ye mpo akoma na succès akoma na makambo nene me yo bokomi kofuta makambo wana boyebi na motu na makolo te baklasse na bakomi kobeba bato bakoma kokufa na kati na famille mpo na kisi na ye na bakode na ye akende kozwa biloko nde akoma kozwa bato bakoma kokufa bavictime bobimi bivictime apamba alleluya na kati na mangomba faut faire très attention ya kofingaka ya kotukaka ya kolukaka bamakambo mosusu bato batinda yo bainfluence yo okoki kokota likambo na motu na makolo oyebi te
Oye ko luba makam soke za église na nzambe ozana problème. Surtout na 1 roi chapitre 14 verset 1 à 17. Jorobam aza roi. Roi wana pas comme roi. Muta sakola ki pas comme roi, ezali prophète Ashiza. Ashija. Ashija wana akomaki vie mobange. Azali komona surtout mise kufaki. Shiko Jorobam akomata a négligent serviteur de Dieu, a négligent musakoli wana mona akende musakoli mo asila batu bafinga musakoli. Ye kutamona kate. Ndeza wana yesa sila musuni na musuni. Yo za nzambe po yiba ke musuni na musuni. Yo kote na kati na via musakoli wana, yo yebi via prophète wana, nenga za wana nenga za kali boso, aza nenga wana te akita. Bon, yo zo lo baka kita likambote. Mais problème étant kuya oluka ka serviteur de Dieu oyo fingaka. Oyo tukaka ochola suli kambo yeli yo kumuluka to luka pourquoi luka ye parce que yebeke nzamba salela kaye nzamba salela ka moto suto kepa na moto to zo kimia likambo na so luka na zo yango boyibi yango mais oluka ka okoma na fin oluka ka okoma na moment moko oyelike oza coincé faut que luka serviteur de to benga ye wa mokosi yango mozo mona batu musu batu bikate akoyamba yo serviteur de akoyamba yo aboya na yete ayambi yo mais yo zandi na problème. Jorobam soka salini moi na ye kombo na ye ezali Abija fils azali malade na malade na ye na passe moi nazo bikate moi na siko na souffrance nazo bikate yo Jorobam soka abandi ko chola siko atindi mwasi na ye pa mosako yebi kende ko mona mosako lwana akoyebisa biso tina malade ya mwana azobela po mwana abika akoyebisa biso po na yebi ye akana nguya mema ba cadeau oyo mais soko ke kolakisa te ke oza yo. Donc déguisé, on se déguisé, aïe bateke yozayo. Mon, bat musu bakoma oya. Alinga ya pa musali nzambe lokwa finga chola musali nzambe wana, siko likambo yeliye, azo yebate siko po azonga pa musali nzambe wana okendenge ni atindi mwasi na mwasi na ye, suba moni ye, orge musako pe miso abili ko pe miso kufa. Azo chola pe musako ko miso kufa, awe bate kende me maloba na ye, na yibika kana nguya. Andimi siko musako. Bien aimé, ata musakoli musali na nzambe ata miso ya mokilo ekufa, mais aza na miso ya molimo, aza na esprit oyo ya nzambe esalaka kati na ye. Nzambe akiti pa ya mosakoli Ashisha ntango akiti nkolo ya ye boyebisa ye abi mosakoli yokanga maloba nazopesa yo. Jorobam azotinda mwasi na ye me bazosala yo piège na piège mwasi wana akoya mwasi wana azoya akose déguisé akosala okose déguisé lokola mwasi na ye te me aza koya tala maloba ndeko loba ne boye tala ndenge osakoli le boye mosakoli deja azalaki averti nkolo salaka soyo deja na mosakoli. Ah bien aimé oyo nzambe ya nzambe mwasi azoya kokota azoya kokota kaka na kati ndako makolo molokola mosakoli bayebika ayokaka te amonaka te mosakoli mbala moko abengi ye abi mwasi ya roi Jorobam mwasi abengi ye na kombo na ye mwasi wana kamba bi ndenge ya koyeba boye ye moto miso monaka te abi oye mpa na nga mobali no moto atindi yo mpona mwana na yo aza malade abi ndenge nayebi nyonso mais erreur mobali no asali atindi yo malobi ose déguisé ndenge oza wana ose déguisé mpo oya kokuta nanga problème eza te mais na nyonso bosali nakochola baloba na nzambe nakochola na ngai serviteur de Dieu likambo te mwana bino azobela wana na promettre bino mpe na promettre yo zonga na mboka na yo ntango kotia makolo kaka na kati na lopango na ndako aporte na ndako na yo mwana wana akokufa kaka yango nayebi biso mwasi asali nini azongi kozonga atika makolo na kati na lopango kabo mwana asali nini akufi mwana abimi victime ya bapapa mwana aza pour rien il est pour rien na nyonso aza pour rien mwana akufi na likambo oyo ye ayebi te mpona nini mabe ya baparent bien aimé bokeba na kati na bavictimisation ovanda kotali lobi me bapasi nazoyoka nazobondela nazosala nyonso me nazokomprendre ezodire ezoperesiste eza nini ezali ozali victime na likambo oyo oyebi te ozofuta likambo oyo oyebi te otali lobi me non natali nayebaki te nasali nayebaki te me makambo ozolata ngai bozolata ngai bapasi banzela kosala bablocage makambo blocage wana wali victime pour rien
balingami ya bana nzambe bokomituna boloba mais siko na oyo nyonso po tobima na kati na makambo oyo po tobima na basouffrance biloko oyo na bavictime oyo tosala nini tokosala nini po tobima na kati na makambo oyo eza na mutu moko nde na mateya na mobili na mokolo ya lelo kaka moto yango nde oyo asopaki makila je suis la vérité, je suis la vie, la richesse nkolo na bankolo nde ye akoki kosomba yo na bakambo oyo ndenge boyoki mateya ayi koloba te prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie bamiso bazwa bino proie mutu moko azwi yo avandeli yo okoma kofuta likambo ya bato bien aimé oyaki mpo futa likambo ya bato te oyaki mpo na mokili oyo po te onyokoma na kati na makambo ya bato te ozala innocent mowei ya bato te oyaki mpo na kati na oflerir mais lelo okomi kofuta makambo oyo oyebi na motu na makolo te ekoma na bablocage makambo oyaki te mpo na kati na mokili oyo po te omemaka ngambo ya bato mosusu bato bamemi ngambo bato mosusu bato baza kofuta mutu mosusu oyo ya yo oyo aki kolia biloko na kati ya marché ya bato mutu mosusu me yo okoki kofuta mbongo mutu azofutela mbongo mutu mosusu mutu afutaki ndako azwa ndako po akoma locataire akoti banyungu ya bimi victime ekweli yo po yo mutu ondimaki charge na ye obima garant yo mutu okoma kofuta mambongo obimi victime pour rien bato mosusu bakoma obima victime ndako yo ofutaki te me loko ondimaka garant ondimaka likambo moko boye yo okenda kobima témoin ya likambo moko boye lokolo makambo akima lokolo yo mutu ozalaki témoin okoma neti makambo yango ekoma neti yo okenda kobalisa libala moko boye mpo mutu abala ayokaki esengo ya libala na abali libala na ye ayokaki esengo mokolo libala aboma libala na kima me lokola yo mutu omemaka yo mutu okendaka ondimaka charge ozwaka biloko okomi komema ngambo na likambo oyo oyebi na mutu na makolo te c'est ça mais nani akoki kokangola yo nani akoki kobimiso na kati na likambo nde oyo boyo ezoyoka nkolo na bankolo le roi des rois nde je suis oyo asovaki makila po te yo obika aye koloba nini soki totali na 2 Colossiens kaka wana na chapitre 14 alobi il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre nous et il a détruit en le clouant à la croix il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Yende yaya ezali nini yaya yaki kati na yo ndenge nini yaya yaki kati na yo ezali lokola bosali makambo mutu moko asali makambo yaya osali ba problème mwana osali ba problème kuna okoki koboma bato bomi bato kuna ozokima tala makila na nzoto ozokima mbango bato baolanda okoti na ndako papa tuni yo nini mwana obindo na bomi mutu na bomi bato bazolandaka papa lobi longole lamba na makila papa late lamba na makila ala tuma lamba makila ba luki mwana ba monde ba mwana papa na makila na nzoto ba fo ezala yo mutu bomi mwana yo mutu bomi mutu wana bi bon batu papa na bino pa banzete batu babomi papa akufi na likambo etali ete ndi Christ otolobela na masumu na biso na makila na biso na mabe na biso ya sombi yango nde je suis nde na masumu na biso yenda asombi yawe na bibele nde je suis la vérité, je suis la vie, je suis la résurrection, je suis la guérison, je suis la lumière, le chemin, le bon berger ayiko somba makambo oyo toza nango bapaso toza nango confie-toi à lui mipesa pai na ye yende soko ye pai na ye même ba victime oyo pour rien ya kosambela po ya kosambela kati na makambo oyo biso toyebi te tomema ngambo oyo toyebi te tozwama masumu oyo toyebi te yende mutu aye kosomba ngo na kati na makila na ye yende aye kosomba ngo po te yo ozwa bosembo ozala kati na kimia kaka mutu mosusu tokosa konfie ye wana bokokonfie na bosembo na kati na vérité na kati na richesse na kati na kimia bongwana tambola banga na kati na mokili kokotisa bato ba victime te yo pe kokoma victime ya moto te po yaki kokoma pe victime ya bato te nde aza kati na yo nde akosunga yo nde akokangola yo nde akobimiso na kati na libulu oyo bima na kati na libulu oyo lelo oyo nazobondela kati na nkolo na bankolo oyo babengi yawe na bibele mosakisi na likolo na se nde babengi je suis lelo akangola yo alongolo na
kati na ba victimisation alongolo na kati na libabe oyo bazotia na kati na nzoto na yo oyo elati yo ozofuta likambo oyebi na motu na makolo te nkolo azokangola yo nkolo azobimisa yo na kati na libulu oyo oza na baproblème ezali makambo mosusu yo ndimaki okoma mama likelemba opona osunga bandeko me bandeko mosusu baleba mbongo bakima balinga kofuta bambongo te yo okomi victime mpo futela bango bambongo bamakelema makambo ndenge na ndenge yoka makambo otokomomema na kati na mokili osungaki bato mutu moko alingi adefa mbongo azalaki na possibilité te yo oke na banke oke kodefile 5000 opesi ye mpo azongisela yo mpo te osunga ye mpo mama na ye akufaki na mboka kisasa osungi ye opesi ye ake kokunda mama na ye akima na ye okuma kofutile niongo likambo oyo oyebi na motu na makolo te obimi victime na likambo oyo oyebi te babiso bazofuta baniongo oyo ezalaki mpo aede mutu moko boye me lelo ye ya ofa bemiso na kati na likambo mpo makambo oyo ekoma kokwelo okota bangabo okota baniongo makambo ndenge na ndenge ndeko wana azalaki na permis te alaki na permis ma alaki na mutuka te aye kosengo mutuka soko oboyi mpe mabe opesi ye mutuka amema mutuka na yo opesi ye mutuka me oyebi se somba assurance asombi assurance te ake pum ake kotuta bato mpe bakufi baye boye mutuka eza na assurance te yo kopesaki ye mutuka na assurance asilisa assurance ngambo wana ekwela yo lokola mutuka na yo problème ekomi na yo ya bon apalangana akosi yo kaka kena koede yo na baposibilité wana na koede yo na batribunal bakaba ayaki kaka mokolo moko na tribunal bana asista yo abunga amonanaka te abunga limwa na ye mingi lelo oyo elaki bango ndeko zala na mayele oyeba osuku se confie na nani oyeba ozotambola na nani oyeba kozali na nani oye zalaka mayele soko ozalaka mayele te na kati na mokilo bavictime bali kokwela yo me mokonzi na bakonzi nkolo na bankolo ayi kokangola nkolo na nkolo ye nde mutu akangolaka ye nde akufaki mpo na biso asombaki masumu na biso soko asombaki masumu na biso lelo basouffrance ezokone confie toi à lui bomoni likambo ya Moïse na Pharaon malgré nzambe azokitisa bampamela azokitisa me Pharaon azoyoka te ti na suka bana bakufi ti balizobima babimi na bango pene bakei balibi tika bango bakende na bango babimi bakei bakomi na mer rouge malandi bango kaka munguna lembaka te ata obondeli ata osali abandolando kaka me yo mpe kolemba te bien aimé na zosengaka kati na yo lelo relève-toi bats-toi, relève-toi parce que dans ma case, on a capacité. Olembi poani, pourquoi olemba? Olemba te telema, oza capable de tout. Atabitumba yendeni, relève-toi. Nenge yo bundaka, nenge oza wana muta kubundula azate. Soki mukonzi na bakonzi te, nana kubundela yo. Soki je suis te, nana kubundela yo. Soki yawe te, nana kubundela oza ka yo moko. Bile, komi zoka lokola mbwa te. Komi zoka lokola mbwa te, mbwa azali kaka olambela yo pesa ye. Mais zala lokola tigre, zala lokola lion. Zala lokola tigre, zala lokola loup. Tigre ne zona soka bundite, soka keko luka ye te mo te, soka chasse ye mo te, na ko chasse ye. Et le côté, mais moi zala kaka ke avandi après luka pesa ye, so pesa te akufinzala. Mais tigre ni amawana akufa nzala taza kutu ye mo ko balion kutu. Na balion bazake bele po bakene kanga ba basanga na bele. Mais tigre ke bundaka ye mo ka ke kanga ye mo po alia. Po soka sali yango te. Mutako sauva te donc ndenge za wana soki yo moko mibundi samite mutako bundela yo azate kaka nde yawo na bibele kotala bato na mokilité zonga na droiture sala bolamu tambola na bolamu bima yawo azobimisa yo na kati na ba victimisation oyo okobima oza sous victime ya mutu te yeba makambo oza makambo ebele na oyo eteyami na oyo etemete oyo moko yebi ndenge mate ezotema olobiki ngape na likambo oyo nabimaka victime bavictimisanga na likambo oyo nazosufrire na likambo wana yawa ye kokangola yo lelo yawa ye kobimisa yo na kati na likambo wana okanisaka ngo mingi mpe evandelo na kati na motu mayele nzambe na ngoya azopesa bino mayele ezaka toteya po toteya te tosakala te mais esengeli bolataka mayele nde mateya malamu nde mateya esengo nde yango kolata mayele koyeba ndenge nini kozala nazalaki nini makambo oyo kokweyisa masusu na kati na bozobo te mokili epesi yo mayele zwa mpe mayele na kati na mokili me balobi te kolakisa bolingo te me zala mayele wana nana kopesa nde mokonzi na makonzi makila na ye elata yo makila na ye kangola yo makila na yo echange yo epeso bosomi epeso kimia oyeba te yo oyaki na kati na mokili po ozala victime ya bato te oyaki mpo ozala victime ya bato te oyaki mpo eleki mpe trop oyaki mpo ozala na boloko ya bato te oyaki ofleurir oyoka mpe esengo lokola bato mosusu bayokaka esengo wana nde ekiti kati na yo esengo wana lata yango kamata yango tambola na yango vivre na yango osunga mabota na yo mpe osunga famille na yo kolo apambola
pa asunga na kombo na tata pe ya mwana molimo santo. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimé, bosalaki bongo na chaîne na bino ya télévision Bolinkaka. Aziza Pembele TV. Partagez Matéa oyo. Partagez yango. Ba victime baleki mingi. Partagez yango. Kabona yango. Kabona para bandeko. Pe yo kaka ba Matéa. Yo kaka yango. Pe yo kaka mosusu. Kobosana te. Bosunga chaîne na bino. Bozali na compte PayPal. Et c'est salamaki déjà. Kola sunga bino. Abattra bino. Amona bino. Je vous remercie beaucoup. Ah. Alingi bino mingi. Zambe na nguya pa alingi bino mingi. Merci, merci, merci. Mbote kangama. Tingama. Yokaka. Matéa. Alléluia. Amen.